Et il y a mon tout le monde qui a un salaire à le bonnet. Na ibi kopo na chepembeni. Na boki levir, na boki vinaigre, na boki splendeur, na boki soumamousse, na baru blanc, na merci na makasi. Oncle, on est ça naturel. Ce qui vient s'inarrive, il faut ça la petit besoin, le grand besoin, tout ça c'est naturel. C'est que pour mettre Mikenza. Nana fille asungaka bademini. Nana fille sungaka kolemba te kotika. Nana fille motema malamu e. Bossa bonnet trona. Bossa bonnet troe. Na planète Nana et fille. Bossa bonnet troe. Na planète Nana et fille. Bossa bonnet troe. Toujours en soirée, tonton. Je suis un oncle, pas comme tout autre oncle, tu le sais. En fait, comme je disais, je laisse la maison à ta disponibilité. Je t'avais parlé, non? De mes voitures, de moi, tu dois prendre charge de toutes choses. Ok? Merci, tonton. Mais je te connais bien. Faut pas faire entrer des petites là, des Zoudianes. Ok? Non, c'est pas dans mes habitudes, tonton. Moi, je peux pas faire ça. Et puis, n'oublie pas d'aller chez Papa Chéri. Papa Chéri, Jaurès Moudiray. Ah, d'accord. Il était ici à Kinshasa pour prendre quelque chose. On doit encore ajouter d'autres provisions. Ah, d'accord. Ok. Merci, tonton. Ça. Ne fais pas de bêtises, hein? Non, pas du tout, tonton. Bonne journée, tonton. Tout à fait. Afimiko la kata ndaku na nga ozwi makolo no salite ya bana mboko telinga likolo et puis monte nga poti tema Telema basolo bano telema ko o bodi boyeko o ta mutu lo wa mwengi bodi boyeko ba mokumsa ndako imbécile ko fukudum tala moni yo muko musuma utala to ngalo kuna oh ta pantu lo wa mayebo o tala nga oh Ah, mais tanti. yo bila mboko benga tanti bo benga likuntinga benga likuntinga. et puis c'est là tanti la nan ndoza oyebe ta tanti ndozana Mais osa moi si non comme. Yo pour lui comme marquer c'est la chose respect pour lui. Oh lui met oh docteur Mathès na yebe amuzela Display. yo on a solo même si na mobimba na petit seul loko pe banda lelo yo il faut qu'on ta toilette la massima bato nyonso pour soko lekili boso muto amona mukebo oh misane ozo misa miom oh tseguna est clair te na otala c'est pas bon de voir ata guerre na goma kuna et makuna ata volcan ya yo lengi Nayebi makambo wana te. Ngana tika loza na sima. Kuna te kuna sala. les cas oh pour les tontos scolaires les gars comme ça les gars quoi Mais tanti, nasa quand même moi na. les yo gars yo robota yo te kam fushio te shaka te suki ya talinga susu solo les makasi nyama Tonton lobaki na ebisa yo. Babilo ko mo eza na olanga. yo donc yo permettre na diaction au garçon Mais display yo ndeko na nga. yo ndeko na papa na maman boto bana sika moko tala na remarquer le monde ndako ya to lingi ondete au moins muta comprendre ba lingi mukolo mususu kando ya ndunda kisa poko ola mukap na ferme Et bon maman est-ce que maza mpa. o vimba la ferme Mana za mwana kasi ya oncle là. ndako ya oncle no tera ye yene madame la femme légitime légionnaire la code péronnière yene ngo poli papa bon moyen c'est boindi ninde bomoni fakima oka soyemo tinga peto bakena kansi dona na kokite na yeso benga to nozela no bete te yo boni sallo prise suka na prise suka na butuka ninga la bongwa na lokoti ba former tout jile yango penza asipi
En tout cas, pour ça, il est bien. Là, il faut que tu fasses l'ongo. Il faut boyer. Tu peux boyer à l'ongo. Mon bête, non, il faut la bête. Il y a beaucoup de gens qui ont ramé le bonnet. Il y a beaucoup de gens qui ont levure, qui vinaigre, qui splendeur, qui soumamousse, qui merci na makasi. Moi je mets makasi, toi moi mets makasi. On bet takano boum bom, le roi tomber chéri. Ah parce que tu mets makasi. Oui, tonton, je voulais vous parler un peu parce que depuis disparition, il y a maman Nangai, donc grande sœur Nayo, yo motondimaki que Naya Awa, qui Nazala Nayo, mais moi, problème que ça vraiment déranger. Donc voilà, je suis un peu dérangé et surtout. Moi, je sais que Yosa, oncle Nangai, donc, de quoi le oncle Nangai, moi, si Nayo, Azali, le temps. Ayebaki au coma na moi si Nangai. Super mec, moi si et si à lobby Nangai, makambo belé pour Nayo. Vous avez dit où yeba yango? À lobby net nini. Ba pesinga ba rapport. Vous avez dit ko kota na wese, vous avez dit ko boka maïté. Ou ko sale mabe pour na wozwani. Parce que rapport où il y a Pessinga, où on a trouvé intéressant. Yo, vous avez dit que yeba que non moi si nangaza na ndako. Vous y bien go bien. Ola la kao. Ce que tant bozo salé mabe pour nous joindre. Mais oncle mal. Oui, vous y bien mabe on a dit que lo. Hein? Mabe. Oui. Super mec, yo okoki ko lala na salon. Peut-être que vous avez dit que nous sommes à Bagdad. Ou que vous avez dit que nous sommes aux États-Unis à Zadji. Hein? Tonton, je comprends pas. Injil. Na est kuna bazali ko luka minduki. Donc bazali ko luka minduki wana or que carence ya minduki na kinsansi. Or que yo za na yo na minduki naturel ou komelanga mwasi. Mais tonton, mais je ne comprends pas. Attends, mais qu'est-ce que vous me racontez? Wo kotina ba arme ao. Ngai. Ah. arme neti nini nga naza na arme moko ngai nalalaki yo yebi ke nalalaka nazo ronfler mwasi na ngai yo kimikuma minduki ezali kobeta tum bana lobi ntango azoyebisa ngai yango nalobi na kati ya ndako na ngai nzoka nde obandaki kosala guerre ya 40-45 ans ntango akoti gaz ya crimogène na zone akoki korespirer te. Oncle, d'accord, nayoki, mais est-ce que au moins koki koyoka ngata mo moki loba nazali koyoka yo ngai eloko kaka nazo lobeza beaucoup plus. Ma tante aza ko torturer ngai, elle me torture. Na cousin na ye wana display bazo finga ngai yo pe ozali ko torturer. Non, mais oncle wana c'est naturel. Nasa ce qui vient il faut na ça la petit besoin to grand besoin tout ça c'est naturel. C'est que pour beta mikenza et bébé ça salon. Non tonton, moi na ça la rango ah c'est juste quand nazo comprendre ba bilo rebela zo ko c'est la ngai. En tout cas na ebita elle me menace vraiment que non pona quitter ndako to n'ébiter ce ko sola na ye. Comment okoki ko quitter? Non bazo mal. Non ma tête. On sa réunion. Bon frère. On sa réunion de OK. Il y a un docteur à mettre le mamie était mon a qui t'a une perception. Comprendre? La nègre on bête to so qui fa yo. Tu connais bisa biso na. Vanisi bo bof. Pour okosa na kam. Bof. Hier azo maman na malamu. Azo mako ka che. Le roi Abel Dita. Yo le roi Abel. Maka mwana na quartier éviter. Mwana wa na sima a. Naomi. Na sima awa mama na bango apesa na mitif et pas la ye asalini akutiana na omiye boy womoni bêtise na bandaki olo siko wana elagisi chini alotana mbongo ndani kisengi mbongo Oncle siko yo songa ngai na kanisi ke eloko moko oyo tokoki kotechamaye non bien tatuzia no yo kama no bien pona moni bolobi bosali buzoba no sala makele awa na vandi kimia na kibino tisuka yaya ngate mnalia mama na merci ngate mnalia tata no ndeza po otia
l'aise na kata ndako na fanda kimia ya tika na fufu na kimia ko Wachini acha yo mala. non non Tout à fait, tout à fait. C'est comme ça tout à fait cause décision te kwa mobile oza mobile toi moi si tatu ni na makani yo moi na ça soni na kwa kaka yeso ki pe boy so ki pe mo ye kindo ki kaka ye OK kindo ki so mo tina la tatu jana na na selo mo ko na ki hôpital docteur zo pas venir ko ebisanga ke Déborah no ozo na problème on va difficulté la libunda on so na ya so na sanga ba nie na ye Wow. Siko ayebi ko boka mai na quantité tatu te faut la décision il faut la décision soit ngana de kolanga soit tu na ye na nemi comportement ndako ko tanga ma avec moi c'est ko likanga mutute soit ça mobile na retenu le koyo na tika loso na ngai tatu yo ameka de lutu merci na lo batona Yo ndo créer lenga embouteillage. ameka de lutu na loso na ngai peki ya bulai merci Yoka. Vous allez comment? Hein? Outi na mwene jitu na kindogi na yo siko tala ndenge uzali ko changu te yaji na kwa na ngai. Jisule tala. Bon. Nana efie asungaka bademini. Nana efie sungaka kolemba te kotika. Nana efie motema malamu e. Bosabone trona. Bosabone troe. Na planète Nana et fille. Bosabone troe. Na planète Nana et fille. Bosabone troe.